Majani Mabunda le loco. Nini? J'ai micro. Oui, allô? Je président Bill. Oui, bonjour mon ami. Président Bill, partout dans le Congo Live, awa, et dans le Congo Live, je suis comme on a loi YouTube de ma calamité, tu pas gagne na kati ya ville de Kinshasa, il y a Minaku Sakata. On veut dire il y a voter loi ya ministre de la Justice au-delà il y a magistrat. Comment l'UNO, c'est que leader de l'opinion pour juger loi. Bon, problème est allé à loi wana ba congolais nyonso ba peuple congolais nyonso ba monique non ezali ko fuite en avant ya ba Robert Minako pour se ba yibi ba mbeba oyo bazana ngo ba monique justice zo ya moto ba bani déjà ko préparer anti nango. C'est pour cela que le peuple congolais s'est mobilisé comme un seul homme pour rejeter donc proposition na bango wana. Et nazo linga ko signaler yo que ba oyo ba bimiwana c'est le peuple congolais tout tendance confondu. Na ba oyo mususu ba banda ko bagabaza bantu PPRD lobi bazaki na danse wana contre loi wana. Pona biso to moni que non oyo to bandi eza sous makambo ya loi te puisque na moni Ramazani afongoli mbanga na ye. Biso to kosuki sous te ba ko siéger sous te. Mokono nyonso ba programmer plénière. Tous invité le peuple congolais dans son ensemble, pour empêcher Bango de sauter, jusqu'à tel point que le président de la République a constaté que le peuple Babouyi Bango a dissoudre Yango, pour mettre fin à Ilokowana. On a manifesté des cas qui lobby de donner réaction à quelques cadres à FCC, à ceux qui ont acquisé les militants IDPS, on va savoir à partir de la Bango, mais nous avons battu le peuple congolais. Non, tu as gagné tout ce monde, est-ce que aux hommes de Bilongo et copié? Mais seulement. Le peuple congolais dans l'ensemble, ils ont une catégorie.
Donc makambo esalami wana esalami na Lingwala. Yo moko yebi commune na Lingwala ndenge ezali. Ezana ba yanke ebele. Bino tango bozo s'occuper na makambo zo balobi oh biso to yebi bandako na bango bakeye. Ça n'engage ni l'UDPS, même la manifestation n'engage pas l'UDPS du tout. C'est le peuple congolais dans son ensemble. Non, tout dans le cordon juste Mwamba, donc à où s'exprimer, ngana ko ba place. Tolobi boye, tolobi que oyebi que état de droit oyo Oazali prophète Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki jour oyo état de tokozwa pouvoir te instaurer état de droit. Sikoyo compte tenu ya oyo le kakilobi le peuple congolais s'est pris en charge contre la loi de Minaku et Sakata. Parce que loi ya Minaku na Sakata eza antidote ya état de droit. C'est pour biso tolobi boy. Bato bazo banga état de droit. État de droit ezaneti bujimbu, ezaneti kol. Soki oza faire ekokanga yo. Bato wana basela bambeba ebele. Mina kwana azana nyongo FPI ya 1 million de dollars. Nano azongisa yango te. Ndeko banga wana. Bato wana basala peuple congolais mabe ebele. Biso tolobi boy en conclusion tolobi que tant que bako retirer loi wana te biso chaque jour tokozala wana ti juste même à ce que tokoko senga que parlement wana ezala dissous parce que biso palais du peuple wana eza palais du peuple eza palais des députés te ndo na kokaki ko ajouter na oyo ndeko na ngai auti koloba président Bill conseiller spécial en charge de la coordination et la collectif au parlement de Bon. Bonjour Président. Bonjour Ndeko. Bon, Yakobaki Sezali. Yakobaki Sezali, non, Batouana, Bameki, Oisa Kotumbo, la peuple congolais. Parce que le peuple congolais, avènement, il y a l'instauration de l'état des droits. Le peuple congolais, ça cause l'ango, ma beaucoup à Kofungwama. Mais le peuple congolais, ma beaucoup à Kofungwama. Bango, Balingi, ba bloquer les Cameroun en Zéla. Il y a un peuple Aza très fâché. Tout le monde qui est mina Kosakata va provoquer le peuple congolais. Il y a un très fâché tout le monde qui est non et le quoi n'est collecté comme on a proposé de loi. La déclaration Emmanuel Chadari na Top Congo FM. Assez ba bango ba aussi ko na maté bango toujours en avant. Papa Obi ba mesana koloba lo barabongo mais ba biso de pèse qu'est-ce que lui de pèse papa ba biso peuple congolais tango to simbaka to lobi que non to zui décision to kene to kendaka Kabila 18 ans pour pouvoir to truka ko banga été ba marche lo batondé ko affronter police na armée na to banga kiangote et bon le tout dans pouvoir to banga nani maloba a mesana koloba lo barane banda kana metro ki pango to wana en fait comment to benga ngo que non dirait président Bilao to lo ba onde ba fuite à l'avance ba sa bakte biso to banga relo côté biso to déterminé yo ke la monti na souka jusqu'à ce que ba retirer Bouzo bana bango parce que nous ne sommes pas d'accord et que les cartes biso na bango et bandelu ti jusqu'à ce que bako retirer le kola bango wala tokotika bango tranquillité ceux qui bango ba meki biso comme le peuple gagne toujours toko gagner juste chaque fois ceux qui ba convoquer plénière biso na bango tokolemba te tozana bango le lenge tolemba bango te bana 18 ans tokolemba pété parce que le peuple gagne toujours. D'une manière, vous êtes le partenaire entre IDPS et FCC. Comment c'est possible que vous comme si partenariat vous Papa, 2 ans en partenariat n'a pas hypocrite. Vous comprenez? Et un partenariat autobengaka, contre nature. Tondimi angokaka poto président pour préserver la paix dans notre pays. Vous comprenez? Parce que tout le monde va causer à côté. Mais pour préserver la paix, pour tous en unité à Tamboko, il y a un président de Maïbilo Kouana. Mais comme on va nous collecter mon thème à Mabé, tout le monde qui non Tokozonga Simate, bien. Le peuple congolais, Tokozonga Simate, nous sommes là prêts déjà pour nous affronter Bango. Na biloko nyonso wa komeka Mabé parce que biso totika loko moko oyo koleka ezalité. Ça va. Merci beaucoup. Mon général, bonjour mon général. Bonjour mon frère. Mingi na parlement de vous, mon général. Bon. Minaku na sakata. Ozoka d'abord ba kombo na zaka. Omoni bato ba ba kombo ya mabe.
bisaleli ezalaka mabe raisonnement ezalaka mabe sakate ezolakisa nini minaku nzala ya njoko est-ce que njoko atondaka d'abord azwaki mbongo na FPI 1 million quelque azweli na papa na ye maintenant lelo oyo tango bamoni ke non état de droit ezali lisusu ndoto te mais ezali réalité babandi sikoluka ba mécanisme nini ba étouffer état de droit parce que bayebi ke bango bazalaki na république des intouchables lelo siko to comme na république ya umukamate sikoyo bazomona ke non lelo bien lobby je risque aussi d'être arrêté toluka mécanisme nini lokola tolongo na république ya ba intouchable to comme siko na république siko ya mon général na kati yo te mo général vous êtes partenaire mon général oui votre petit partenaire na vida tout moment makambo c'est quoi yo moko pe oza na réponse parce que avant basa la proposition ya projet ya loi oyo nous sommes en partenariat est-ce que bayaki kokuta na tana biso ko pesa biso proposition que non tolingi to sala eloko songola pakala ce sont des gens malgré nous sommes na tozana bango na coalition objectif na bango ezaka ke biloko ebeba peuple se retrouver kaka bango moko ba se retrouver comment expliquer nous sommes en coalition nous sommes en partenariat avant de faire quelque chose attends moi si na mobile na ndako avant basa le loko ba se concertaka mais oyo tozui bango que nous voulons la paix to cheminer ensemble mais bazo sala makambo na lolenge na bango siko ndebo moni peuple congolais pe alingaka biloko wana te cette fois-ci peuple congolais alobi que non parler du peuple wana pour to ezaka ya bango te eza parler ya peuple ndebo monaki peuple congolais atelemi alobi que non cette fois-ci to ande koudre na bango ndenge kuluta nanga utukoloba pona biso il faut que masolo wana ebeba esila libela na libela parce que peuple congolais ne se retrouve jamais na kati ya biloko wana merci beaucoup bino bandeko na biso diaspora botindaka pe eloko te bofandi kaka na YouTube na Facebook bosala non chape eloko tinda pe Esther Union ne zo fonctionner tala biso depuis avant-hier yoka mingongo nyo tala miso za ko vimba en plein gaz lacrymogène mais birso bino bozaka kuna bozo sala loko mote coup de chapeau na ba oyo balingaka ko sala ba oyo basala katoyebi bango mais ba oyo baza pe na volonté ko sala mais bazo sala te to kotinde le pe bino numéro na biso en tout cas awa boyeba ke la République est en train d'aller de l'avant. Nous sommes maintenant dans un état de droit. Tozolinga lususu te buzoba. En tout cas, maman Lutumba, maman Nicolas, maman Anne-Marie, pasteur Faustin, Bozali Ebele, Annie Masamba, Nabatu Mususu, Bozali Ebele, maman Marie, qu'on a aux États-Unis. Tout le monde a kabino bosalaka action. Nzamba pas apambola bino. Naba oy, boyeba que nous sommes en pleine mobilisation pour que toi en décours de Nabatu oyo. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino nyonso, Nzamba ba telebiso. La République est là, nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple congolais. Merci beaucoup. 084 0